Sécurité d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager deux fois TD. Na année 2026, on peut, azon l'issue kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service naye, sécurité, confort, na régularité, bon di mélange lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, atyé avion na la dernière génération, le col à Airbus A320, pour la destination est na ma province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, na 2026 Oyo, CAA, a conquis 34 ans mokoka, na service ma client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Mercredi là pour la sa journal après pour peuple info lingala ambote na bino nyonso to fongoli yango na seconde so pona kote sabino ndenge chef de l'état fait 130 sekel Chilombo ayamba ki na bureau na ya mosala commissaire européenne chargée ya aide humanitaire madame Adjala Bibe oyo azabongo na tournée na na région ya ba Grand Lac masolo na bango ezalaki mingi pona aide humanitaire ya 81 millions d'euros oyo ekopesa na population oyo azali affecté na occupation ya ba forces armées rwandaises ya nanzela ya ba AFCP M23 to poursuivre édition na biso na ngambo ya Assemblée nationale pour retenir que président ya Assemblée nationale Aimé Boji azalaki accompagné na rapporteur na Jacques Njoli et pa wapi ba yambaki na cabinet na bango ya mosala délégation ya ba notable ya Sud Kivu oyo bayaki kotalisa soutien na bango et pa ya chef de l'état na ba effort oyo azali kosala pona kimia ezonga na Est ya République démocratique du Congo. Héritier Mapine Mazaki pour la compte info linga. Président de l'Assemblée nationale, honorable Aimé Boji Sangara, accompagné d'un rapporteur de la Chambre basse du Parlement, professeur Jacques Njoli et Sengekeli, Bayambaki, na audience, na cabinet ya Mosala, na palais du peuple, délégation ya ba notable ya Sud Kivu, Bakamba Makina, Monsieur Limbisa Djouma, Bango Bayaki Kotalisa, soutien na Bango et paye chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour na ba effort Oyo Azali Kosala, pour na kozongisa kimia na partie orientale ya RDC, na Souka Masona Bango porte-parole ya délégation professeur Mukulungu Benjamin akumisaki mayele pe détermination et longona leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali ko récolter ba succès diplomatique bango ba Sud Kivusien ba patriote ya tango molai ba combattant ya première ligne ba wazalendo ba mai ba rai ya mutomboki ba lobi bazana ba bonne raison pour na kosangana bango nyonso na sima ya chef de l'État grâce na bravo na yep détermination na tête ya République démocratique du Congo azali ko poser ba acte moko ya makasi courage na ye ya ko désigner pe ko dénoncer principalement instigateur ya instabilité Paul Kagame et longo na action na nyonso oyo azali ko sala na est ya RDC bazali ko soutenir ba FRDC et succès diplomatique oyo ezali komonana boye bango nyonso balingi RDC alongwa na phase ya bitumba pona est et retrouver kimia ndenge professeur Mukulungu Benjamin atalisaki après président de l'Assemblée nationale abetaki masolo na délégation ba professeur ya Maniema bango bayaki ko plaider pour na amélioration ba conditions de vie pe ya mosana bango agent pe ba cadre et enseignement supérieur pe universitaire recherche scientifique pe innovation technologique mingi penza ba oyo ba évoluer kana ba zone ezali occupé na ba rebelle ya AFC M23 bango pe ba attiraki attention pour la situation na bango ya ba déplacé interne oyo bazwami leo na ville ya Kinshasa ba représentant ya Esir si bongo ba évoquer mingi ba difficulté oyo bazali ko traverser mingi penza corps scientifique conséquences mingi ya guerre d'agression oyo RDC azali victime na yango président Aimé Boji a rassuré l'interlocuteur na yepe atalisi détermination ya ko accompagner ba effort institutionnel nyonso oyo ezali ko viser kozongisa kimia pe stabilité et longona dignité et pa ya population oyo azali affecté na crise sécuritaire na est ya RDC ba différentes délégations bango nyonso ba bimaki na esengo comme on a président de l'Assemblée nationale ayoki bango pe bazali ko espérer désormais comme on a action concrète pour une amélioration moko significative ya situation na bango mikolo ezali koya.
Na etali primature bosimba ke Premier ministre Judith Suminwa a fongolaki mardi 17 février na Pullman Hotel table ronde sur la protection des services de santé pe ba services essentiels mosusu na contexte ya conflit boyebake mibale oyo ezalaki bongo organisé conjointement na gouvernement congolais, Union européenne pe comité international ya Croix-Rouge. Nathalie Kaila héritier mapine mbapesi mde ba détail. Objectif ya bokutani oyo ezali mingi ko dégager ba mécanisme concret pour na ko appuyer befort ya gouvernement pour na ko batela accès na ba services essentiels na ba zone oyo ezali affecté na ba conflit. Na maloba na chef ya gouvernement a rappelé engagement ya ba autorité ya RDC pene ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na ko tosa pe ko tombola droit international humanitaire mingi na oyo etali protection ya ba civil ya personnel de santé pe d'infrastructure oyo ezali ya longa pour na survie ya population. Alobi bazali déterminé pour na ko faciliter na respect souveraineté pe ba responsabilité ba opération humanitaire oyo ko permettre ko assurer accès moko sir rapide pe non discriminatoire na ba service essentiel na ba zone oyo ezwami na conflit. Bazali ko reconnaître rôle ya ba partenaire humanitaire, en particulier ya Union européenne pe ya comité international ya Croix-Rouge oyo bazali kosa na transparence pe na respect ba principe humanitaire na service ya population oyo bazali bongo vulnérable. Chef ya gouvernement atalifi ke assurer ba conclusion oyo euti na misala ekozala objet ya examen moko approfondi na kati ya task force gouvernementale oyo ezali bongo compétente. Ba conclusion pe ba recommandation ya table ronde oyo ezali examiner na attention moko ya makasi na misala ya task force pour identifier des mesures concrètes pour améliorer la continuité des services essentiels. Le gouvernement azali prêt pour explorer et l'on a partenaire des mécanismes innovants opérationnel pe nyonso na kati ya possibilité ya ko définir socle moko commun ba engagement compact ya santé oyo iko garantir continuité ba service essentiel na ba zone oyo ezali affecté na ba conflit. Gouvernement ya République démocratique du Congo atikali confronté na ba défi sécuritaire oyo emonani mingi na partie est epai wapi ba force négative lokola armée rwandaise pe ba supplétif na M23 AFC bazali kokoba ko menacer stabilité et sécurité ya population et longona intégrité territoriale. Situation oyo ezali comme ma crise humanitaire complexe pe prolongée ezali marqué na ba déplacement massif ya population ezali ko risquer ko tombola protection ya ba civil pe ba pression oyo ezali bongo komonana. Après table ronde, Premier ministre azwaki séance de travail et longona partie européenne bakamba makena Alja la Bible commissaire ya Union européenne pour na égalité préparation pe gestion ba crise na masolo na bango ba dénoncer mingi ba humanitaire oyo ba uti na oyo ba komi ba cible ba force ya occupation na este boui balobi ba uti na Burundi et puis na Goma. Objectif ezali ko faciliter mosala ya bactère humanitaire oyo ekomi bongo pasi na este pour na occupation pe insécurité oyo ezali ko régner na Uvira. Na tomoko grave, commissaire européenne a regretté que aide humanitaire ezali ko koma difficilement na population. Bactère humanitaire bazana pasi pour na kokuta na population lelo environ 14 millions ba congolais bazali ko dépendre directement na aide humanitaire oyo mingi na partie est pa wapi tozali ko compter 7 millions ba déplacés internes pe ba réfugiés y compris na Burundi. Tomoni que selon ba principe ya neutralité pe impartialité ya indépendance boye ba partenaire bazali ko memato bazali ko subir makambo ebele ya ndenge na ndenge. Gouvernement souminwa na ngambu na ye azali ko sala makasi pona ko tia nyonso en œuvre pona ko assister ba victime ba déplacer lokola ba réfugiés na ko sala ka mosala oyo ba humanitaire esengeli ba sala pe exécutif azali ko luka ko renforcer coordination elongo na ba partenaire pona ko garantir na période ya conflit accès moko effectif pe durable na ba service essentiel pour la population oyo azali vulnérable. Ndenge deuxième pe quatrième pilier ya action ya gouvernement ezali kotalisa
na ngambo mosusu premier ministre elongo na ba membre belé ya gouvernement ba participa ki na babokutani oyo lokola Jacquemain Chabani vice premier ministre en charge de intérieur sécurité décentralisation paix affaires coutumières Eve Bazaiba ministre des affaires sociales action humanitaire paix solidarité nationale. Petit quelqu'un à ma solaire primature pour l'hôtel Semyon Ndenge premier ministre Judith Soumino a procédé qui lundi 16 février na hôtel ya Fleuve Congo na lancement officiel ya programme régional d'appui au développement des infrastructures et de valorisation de ressources à nos frontières entre RDC et la République centrafricaine. Nathalie Kaila a pessimino pas détaillé. Programme régional Oyo ezali ko viser kota en valeur ba ressources nyonso en eau ya rivière Ubangi pour na ko soutenir essor mingi penza socio-économique ya population riveraine. Bassin ya Congo Ubangi Sanga ezali bongo lokola ba priorité ya programme d'action ya gouvernement 2024-2028 na maloba na chef ya gouvernement atalisi volonté politique et exécutive pour na ko investir mingi vraiment na ba secteur oyo ezali ko pesa croissance inclusive. Budget Oyo et Pesameli pour le développement rural et agriculture pour l'exercice 2026 et pour Sani Pene à 10%. Yango ezali kotali sa volonté politique ya ko matérialiser vision ya chef de l'État pe ko focaliser action ya gouvernement na mise en place ya programme et d'infrastructures socio-économiques de base pe ya accompagnement ya population rurale. Le Premier ministre a souligné l'orientation budgétaire Oyo ezali ko viser kotombola monde rural ya République démocratique du Congo na ba ambition ya kotonga économie moko ezali bongo diversifié. Premier ministre a commis implication à partenaires techniques et financiers mingi penza Banque africaine de développement BAD na mokuse pe fonds OPEP pour le développement international Oyo esangisi ba effort pour na ko soutenir développement na ba milliers ruraux pe périurbains ya ba province ya Nord Ubangi, Sud Ubangi, ya Mongala na cadre ya prédu. Selon chef ya gouvernement programme Oyo eko renforcer ambition ya kotonga état moko Oyo ezali uni pe sécurisé. Na ngambo na ye ministre ya développement rural Grégoire Mouchail Moutombe atalisi ke programme Oyo eko bénéficier directement environ 2 400 000 personnes, 50% bakoza la basi. Projet Oyo Esengeli est généré 3400 emplois, 4 nango, 200 ekozala permanent pour la misala d'infrastructure, ba formation pe entrepreneuriat, Oyo ezali destiné na basi pe bilenge basi pour na développement na service ya eau, ya assainissement pe ya navigation. Concrètement prédire azali ko prévoir kotonga station ya traitement ya mai na Gbadolite na capacité ya 2000 mètres cubes. Boye ekozala accompagné na réseau ya adduction ya distribution pe ba bâtiment connexe pour la régie des eaux. Installation ba système d'alimentation en eau potable, boye énergie solaire na ba localité lokola ya Mobaimbongo, Bigeno, Fiwa, Kotakoli, Yakoma, Abuzi, Wapinda na Nord Ubangi. Ba réalisation Oyo ba étude ya transfert ya mai depuis Ubangi pour na irrigation ya périmètre ya hydro-agricole na ba province ya Nord pe Sud Ubangi. Bosimba ke République démocratique du Congo azali kota en œuvre programme pe kwasire ministère ya développement rural na nzela ya projet Prize. Oyo unité na yango ya gestion commission internationale ya bassin ya Congo Ubangi Sanga Sikos na mokuse ezali ko constituer agence moko ya exécution ya volet régional na RDC pe na Centrafrique. Na qualité na ya membre ya environnement kuna na assemblée provinciale ya Kinshasa ezali bongo honorable Maoto ne Elia Selembao azalaki accompagné na quelques autorités pour na kosala constat ya ba construction anarchique kuna na Sosimat na commune ya Gombe. Christian Kengebeni accompagné qui na compte info Lingala. Pona Kinshasa ebonga tope kosilisa ba inondation ezali kosenga moto moko te mais plutôt implication ya bato nyonso talatina weekend eleki ba membre ya gouvernement national pe ba konzi ya ndenge na ndenge na ya mapinga pe ya police nationale congolaise ya Kinshasa ba kitaki na commune ya Gombe précisément na quartier Sosimat.
Boye pene na bango tomonaki Eli ya Kinshasa mingi penza ya commune ya Selemba honorable Maotwene les responsables na cadre ya commission ya environnement oyo yepe azali membre akokaki kozanga te démarche oyo ezalaki pona kotala pe koluka ba solution na ba inondation na kati ya commune ya Gombe oyo ezali ko épargner mutu moko te. Biso baponami na bino ya Ngoma Kinshasa na lisanga na ba membre ya gouvernement national et provincial elongo na bakonzi ya la police pe ya FARDC tukiteki lelo pona kosala descente moko musclé pona kopalpa odwa koyeba pa cause oyo inondation ya rompo ya Sosima déjà nini et tomoni oyo to vivre awa eza vraiment grave eza tellement grave et biso tozo promettre bino suivi moko rigoureux pour komona changement na Kinshasa awa. Tozali kosenga na population batika kotonga bisika oyo epekisama pamba te lobi biso moko kaka tokolela pona bakambo etali ba inondation. Honorable Maotwene du les responsables mosala kitoko koba kaka boye soki bozala katami bale na ville ya Kinshasa population akolela te. Première réunion, il y a cadres provinciaux, il y a Union Congolaise ville, il y a Kinshasa et Salemaki week-end et les na siège na Bango, il y a Sika Oyo et ça na commune, il y a Massina Fabrice Lundobi. Première réunion, il y a cadre provinciaux, il y a Union Congolaise, Ikona Mokuse, parti cher, il y a professeur Daniel Mukoko Samba et Salemaki dimanche 8 février 2026 dans siège na Bango, il y a Sika, il y a secrétariat exécutif provincial, il y a Kinshasa, Oyo et Zwami na commune, il y a Massina. Beaucoup tani Oyo to rencontre stratégique et Zalaki na cadre, il y a dynamique, il y a structuration, il y a redynamisation, il y a parti na niveau, il y a base. Na ordre du jour et Zalaki, séance préparatoire, il y a grande activité, il y a samedi 7 mars 2026, journée provinciale Oyo et Komarke Mingi, inauguration officielle, il y a siège provincial Nabango, action Oyo grâce na échange de V, Pelisusu, présentation ya animateur, il y a comité provincial, pe ba structure Misusu, il y a parti, na niveau il y a ville province, il y a Kinshasa, Misala Izala qui dirigeait na secrétaire exécutif provincial adjoint, Jean Makassi, na présidence, il y a Sep, Bredge Ngalim, Firi Obama, figure engagée, infatigable, il y a Union Congolaise, Pelisusu, tout le monde qui présence, il y a Maître Fabien, directeur, il y a cabinet, il y a président national, camarade Daniel Mukoko Samba, autorité morale, il y a Union Congolaise, en pleine séance, bah membre, puis bah cadre, il y a UCO, na niveau, il y a province, Bango Nyonso, bah qui surpris, na arrivé, il y a secrétaire national, il y a plan, Oyo, Azali Bongo, na 4, il y a Union Congolaise, Boye Emmanuel Mfiri, Oyo, Azali fils, il y a terroir, il y a parti est, il y a ville, il y a Kinshasa, Ayaki na famille pour nous soutenir, ba membre ya parti ya Union Congolaise, na élan ya solidarité pe ya accompagnement, a procédé qui na domoko importer ba matériel mingi, ba chaise ya bureau pe 50 chaises supplémentaires, pe les sous pour na semaine oyo, a copé sa split pour nous permettre na ba cadre pe ba militant nyonso, ba yeba na ko travailler na ba conditions ya kitoko, geste oyo ezala ki saluer na assistance, oyo a témoigner ki esprit ya cohésion pe organisation na kati ya parti. Toyaki awa pona kotala bandeko na biso o ba installé siège ya parti national à Union Congolaise ezali parti ya professeur Daniel Mukoko Samba. Siège ya province s'installer awa na Changu ezalaki important pona biso ya koya kotala po bandeko ebele batu na biso. Za ebele tozo se retrouver na ba effort oyo ya zo sala pembeni ya chef de l'État pona ko stabiliser économie pona ko porter voix à Congo et babana e ko réclamer toya wapi. Maintenant que secrétariat exécutif provincial et Sali Makassi et Zui et Sika eza na ngope na nzela principal à Changu ndenge toyebi eza district où eza le plus populaire pour tolinga tous à l'approche à peuple. Bredge Ngali na ngambo na ye akumisa ki geste surprenant oyo pe a insista ki mingi na engagement ba cadre pour na ko réussir grande activité provinciale oyo ezali koya. Toza surpris comment notre camarade Aza secrétaire national en charge ya plan pe azali conseiller na cabinet ya vice-premier ministre en charge de l'économie nationale conseiller Firi nde tomoni bakoti na équipe na ye pona kopesa biso donc il y a plus de 50 chaises plastiques pe asuki wana te koya kopesa biso lisusu ba meuble ya bureau poto sala musala na ba condition elongo bani iko Kinshasa sango nango ekei déjà
partout. Moussala Oyo, il y a Union Congolaise, ceux qui ont encouragé Yango, et ça, ont soutenu directement l'autorité morale. Et à travers conseiller Firi, Tokoti Nambela Nabiso, Yepa Commissaire Nabiso, côté Oyo Biso, Mungonge comité. Nous avons besoin, ville Mobimba, tous les 24 communes, Tochaba drapeau. Nous devons comprendre, Ezali Kopepa Lobake, Ezali visibilité, il y a autorité morale, Daniel Mukoko Samba. Oyo Mukoko Samba, Azali Ko Sala, Namboka Nabiso, et Monani Nabiso Abat, et Lobami Pe Nabiso Abat. Tobengi, Batunyo Sobaya, pour accompagner Biso, na visibilité, na implantation, il y a notre parti na niveau, il y a ville province de Kinshasa. Nangambo naye Emmanuel Mfiri a encouragé qui adhésion massive et a souligné qui visibilité ya siège provincial na boulevard Lumumba na commune ya Masina oyo ezali symbole moko ya makasi ya implantation pe ya vitalité ya Union Congolaise. Réunion oyo e marqué qui étape moko importante na consolidation ya ba structure provinciale ya parti oyo ezali porter na unité organisation pe volonté commune ya ko faire avancer Union Congolaise ikona mokuse. Pour permettre aux clients de voyager dans des conditions à Kitoko, compagnie africaine d'aviation CAA à Tchelibango, Airbus A320. Vous l'avez dit, il y a Michael Bustot. Ah oui, compagnie africaine d'aviation CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut azal lissus kokubisa. Perfection na ninga kosakanate na ba service na ye sécurité confort na régularité bondi melange lendi lisusu na ninga kosakanate mon côté na terrain c'est pelas de ces pelas ati ba avion na la dernière génération local Airbus A320 pour la destination ebele na ba province pour la ville ya RDC bongo sénaté na 2026 oyo CAA a conquis 34 mokoka na service ba client na ye. Ah, CAA, Mose Pélissi. Fondation Lona, Nabokambemi a distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi, Basalaki, évacuation, ya madame Rite Bakamba Vangu, Oyo, Azali Bongo na état moko critique, Azomaki Bongo na hôpital Diamaye, Azalaki accompagné na escorte na ba équipe mobimba médicale na Yekuna, na Nairobi na Kenya, Azalaki pe accompagné na Molunga na Stéphane Skande Nathalie Kaila Kapenda. Azalaki directement prise en charge dans l'hôpital Agrakam, hôpital ya ville ya Nairobi, kuna na Kenya, Ruth Bakoma Vangu. Azalaki évacué depuis Kinshasa, na suivi moko très spécialisé pour la maladie anémie chronique oyo et comment qui associé na infection moko chronique na lokolo babengi ulcère plantaire dengue tozali koloba boye. Ruth Bakoma azali déjà prise en charge na ba médecin spécialisé na kanaye na sima ya souffle de vie ya Ruth Bakoma Vangu ezali loboko moko endimi ko soutenir Peko Pesaye, kozongisela sous espoir. Ezali bongo distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi nanzela ya fondation Lona. Pene ya malade mobali na ye Freddy Chibangu Muketa azanga kite ko témoigner geste fort oyo épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi. Un grand merci à toutes ces personnes qui ont mis la main à la pâte pour rendre ces instants possibles et surtout à la première dame et par-dessus tout à notre Dieu qui rend toutes choses possibles. Awa na ba kilomètre ya Kinshasa, Ruth a retrouvé le sous-sérir Fondation Lona. Batenios en place pour na ko garantir na Ruth Vangu accès moko rapide ya ba soin oyo ezali ko traduire engagement ya Denise Nyakero Tshisekedi na vision na ye ya ko contribuer pe ko bâtir société moko juste. Wapi pai entraide pe compassion ezali ko zongisa espoir perspective na population oyo bazali na yango besoin. Évangéliste itinérant honorable Norambungunde Azalaki Bongo prédicateur na culte ya dimanche 15 février na paroisse protestante vie abondante oyo ezami bongo na commune ya Kimanteke.
paroisse Vie Abondante, la communauté évangélique de l'Alliance au Congo, CIAC Namokuse, et Yambaki week-end de l'équipe, soit dimanche 15 février 2026, évangéliste itinérant honorable Nerombungu, vice-gouverneur honoraire na culte Nabango, Oyo Islamaki na siège Nabango, Izwami Navni Aoussa numéro 27, na quartier Kingasanide na commune ya Kimbanseke, honorable Nerombungu, évangéliste itinérant, et longo na délégation na ye, Ayambamaki Kitoko na pasteur responsable ya paroisse Oyo, Emmanuel Denis Kombetasi, louange et adoration, ezalaki vraiment au rendez-vous, bongo prédication et salamaki, tout et pesamaki et pa yayemoko, évangéliste itinérant, honorable Nerombungu, alobelaki mokande à Genèse, alobi, tozala baninga nzambe, pona kokoma moninga nzambe lokola patriarche nabiso, Abraham, papa nabiso na molimo akomaki, ezalaki pona obéissance pe koyeba na kopesa nzambe likabo moko ya kitoko, ndenge andimaki kopesa mwana Isaac, mbeka oyo nzambe asepelaki na yango, pambate Abraham atosaki pe akomaki papa ya mabota ebele, boyi ndenge moko moto na moto esengeli apesaka eloko ya kitoko epai ya nzambe, tosungaka bademini bato nyonso baza ya kozanga pe ya kokelela, na boyi nde nzambe akoyeba na kopambola biso. Prédication oyo ezalaki capté 5/5 epai ya bafidèle nyonso ya paroisse oyo ya Vie Abondante, bango nyonso batondisamaki vraiment na esengo. Boyi nyonso wana ezalaki bongo prédication ya honorable Nerombungu oyo azali évangéliste itinérant, na boyi nde tokozala bana na nzambe pe tokobengama baninga ya nzambe. Boyi moment moko très important pe capital ezalaki moment ya cotisation to pe nsensani esalemaki ya kafu pona kobongisa etonga oyo honorable Nerombungu évangéliste itinérant elongo na délégation na ye ndenge kaka bamesana ko honorer œuvre de Dieu, honorable Nerombungu apesaki contribution na ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple, boyoka ndenge pasteur responsable Denis Kombetasi alobaki. Lelo tozalaki ya kopambolama, peuple de Dieu azalaki ya kopambolama na présence ya honorable Neron Bungumbungu, l'évangéliste communautaire ya CEAC, ayaki kokabolela biso maloba nzambe na peuple ya nzambe, teme ko pesa kozala ami ya nzambe ndenge Abraham azalaki, pe kozwa grâce ya wana, et puis koleka na étape ya grâce kino kokoma na étape ya kobénéficier na ba faveur na ye ya ye nzambe, soki toza tomipesi na ye tosi makambo na ye, pe toza ko sala ba action en faveur ya bato les démunis les quoi pona ye moko nzambe, soki toza ko sala ba action wana toko bénéficier na ba faveur na ye. Boye na suka ya culte oyo honorable Nerombungu évangéliste itinérant ayambamaki na ndenge ya kosakana te epai ya babazi ya honorable Marley Mbumba Nkama, leader ya Changu, yepe assistaki na culte oyo. Bango nyonso to babazi na ye basepelaki komona ndenge honorable Nerombungu aniati mabele na bango ya Changu. Honorable Marley Mbumba Nkama asepelaki makasi, boye évangéliste itinérant Nerombungu asaluaki babazi na ye pe akendaki ko visiter tu na résidence na ye nyonso elekaki vraiment kitoko. Présence ya mfumo banga moyo na mabele ya Kimbanseke esepelisaki base ya honorable Marley Mbumba Nkama oyo balobi leader ya banga moyo akoti na kati ya Changu ezali eloko esengo. Kaka ndenge ya mesala koloba po tu vas pesa potopoto kitoko atoza mukolo koki komelango sans problème. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayeba kateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abelaka belaka te, alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos ponéribana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko, ninyo esakai. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oyo
En tout cas, pour ce que journal, il y a plus de peuple yango et comme Inasuka, nazala qui vraiment est son makasi. Il y a représenté les bino yango ceux qui vont apprécier qui ont repris ça mingi merci. Na Nathalie Kala Kapenda oyo azala qui bongo na édition, montage pe na sima caméra to azala qui bongo na création, qui angebeni info linga la journal. Il y a plus de peuple ezaka supervisé et pas héritier mapine bande ko boti kala malam. Au revoir. Ah oui, compagnie africaine d'aviation, CAA, encore et toujours motivé de n'engager fatigué. Na année 2026, on peut, azal l'issue kokubisa, perfection de n'engager kosakanate, na ba service d'ailleurs, sécurité, confort, na régularité, bon di mélange lundi l'issue na n'engager kosakanate, mon côté na terrain, c'est pelas de ces pelas, à type avion de la dernière génération, le col Airbus A320. Pour la destination est dans la province pour la ville, il y a RDC. Bongo Sénaté, dans 2026, Oyo, CAA a conquis 34 ans au Coca, dans le service et ma client. Ah, CAA, mon CPLC.